Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, réflexion, lumière Kambolo, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, bo s'abonner, boza décité Lumière Kambolo TV. Bote na bakambi ya réflexion, pe na bandeko nyonso o tolandaka réflexion. Kombo na ngai Sir Love, nazo répondre motuna oyo etunami. Soki okuti mobali na yo, to okomprendre ke mobali na yo abimaka na mwasi mosusu. Okolimbisa ye to okolimbisa ye te. Deuxième question. Mwana na oyo ya mwasi oyo nanu aboti te. Alingi akende kobala. Mobali oyo aza na bana 5 na ba mama 5. To pe oyo ya mobali nanu aboti te. Alingi akende kobala. Mwasi oyo aza na bana 5 na ba papa 5. Oko permettre mwana na yo akende libala ya ndengwana. Na zongi na question liboso, soki nakuti mobali na ngai to na comprendre ke mobali na ngai azobima na mwasi mosusu, nakolimbisa ye parce que ndenge nga naza boye na bomoto na ngai nayebi ke na mokili oyo toza eza na mibali nyonso te oyo baza fidèle na 100%. Deuxième chose, nakotika mobali na ngai te mpo nakuti na mwasi mosusu. Po soki nalobi ke nalimbisa te naboyi epai nakokende nakolinga. Bongo soki wana mpe lisusu na comprendre ke azobima na mwasi mosusu to nakuti na mwasi mosusu, nakolimbisa te naboyi. Wana ekomi falia na ngambo na nga po ekomi ngane muna bando konte mibali. Donc troisième chose, nakotikela mwasi wana te mobali oyo ya ngai. Nakena deuxième question. Soki mwana na ngai ya mobali oyo nana boti te to ya mwasi oyo nanu mpe aboti te, alingi akende kobala mwasi oyo abota bana 5 na batata différent to mobali oyo abota bana 5 na bamama différent, donc nakolinga napesa conseil epai ya mwana. Nakolakisa ye monde oyo alingi kokota ba conséquences oyo ye akovivre na monde wana. Po soki na bandi comme te na koloba nini ke naboyi nde balobaka ke tobotaka bana me tobotaka mitema te. Pe eloko mosusu ke bagu na ye eza bashwa na ngai te. Po mwana soki akoli mutu na mutu akomaka na baprojet na ye, aza na baide na ye, akomaka na baposa na ye, tokozala mpe meme pense te. Ta mosunga na omona nga eza mabe me ye mpa na ye eza mabe te, obie mpa na nga na omona nga eza bien mpa na ye ta mosu amona ngo mpe eza bien te. Mosu mpe ata mosusu mwa loyenge moko aboye basentima moko aboye aza nango, abalisi malobilobi aye kodécouvrir il fallait pas. Donc nakoteya mwana monde oyo alinga kota ba conséquences ya kovivre po eza facile te. Yo nano boti te okende kokuta na mutu moko pe déjà abota bana 5 ba mama différent soit ba papa différent, eza facile te, eza pasi. Donc na réalité nakoteya mwana kenzela oyo lingi tala makambo yo okende kokuta. Mais soki ye motema na ye esepeli kuna
autrement nga mama na osala eza te mpo makambo bolingo eza mystique surtout bolingo oyo bapekisaka wana eloko oyo bapekisaka eloko oyo bazopekisa yango kaka yo mpo kolingaka mingi dezaka koteya mutu koexplike mwana akomprendre soki mpa boyi na ye wana ekomi sikoyo problème na ye mais komi ngai parent soki mwana na ngai ya mobali to ya mwasi oyo nana boti te alinga bala mwasi oyo aza deja na bana 5 na bapapa différent soit mwasi oyo aza dala na bana ya mobali oyo aza na bana 5 na bamama différent na olinga te na réflexion na ngai mwana na ngai ya mwasi to ya mobali oyo nanu aboti te alingaki ni bala mobali oyo aza na bana 5 na bamama différent oh mama oyo aza na bana 5 na bapapa différent na kolinga yango te mpe mobali na ngai soki nakuti ye obie na comprendre ke abimaka na motu mosusu na mwasi mosusu na kolimbisa yango nde eza réflexion na ngai tokuta ye mbala nsima